libota na Nzambe ya mwasi papa mama bisika bokutami mbote mingi eza biso bandeko na bino otozalaka na bino chaque lundi à partir à 21h ou 21h30 na masolo na biso ya sekele ya libala tosepela mingi kozala na bino kozala na esiko parce que toyebi ke boza wana présence na bino nde eza makasi na biso couple évangéliste Maku tokutami na ngambo oyo na kati ya studio ya Congo Mokristo. Shalom shalom bandeko na biso ngai molinga mena na bino mama to ba awa tuza couple évangéliste Maku émission to sila ngwana ndele émission tangu fwe mitoza na sekele ya libala. Amen. Na ibigeza bandeko baza fidèle o to lingi bino mingi bino lingi émission o mingi na ibike bozana ngambo wana me boko aider biso ko sala évangélisation moko partir andako kako mate tine so message pande ko moko bengela biso libota moko tamsala moto solani na France okope ko benga ici ko pseke no to solani makamususu misiko ko makamo ya molimo ya kolia alors biloko kanisa important makasi amen amen. De papa Bible ko akolia maloba na Nzambe eza important makasi pona tina na yango to kanga misu to tika su tango yango Nzambe a accorder biso grâce to yokani ya lingolo bela biso na ngambo pe bino na ngambo wana papa akobondela Nzambe merci ya wana bikama mokonzi na tomboli na commission Nzambe poza Nzambe malam atike mission oyo Nzambe na ko na yo tika misu na yo eza la fixer l'espace oyo Nzambe ande ko ba mission Nzambe ba quelque chose Nzambe ko sa chele ke malobo to ko mitema nebete Nzambe la bikama botana yeko sepela pe musana yeko ke libosolo kumukembo ezonge pano poza Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sekele alibala sekele alibala sekele alibala kokangama na Yesu yende kisi ya libala mosantu totangi mikanda na Bible pe bakomi yo likambo ya libala sekele ya kofanda na libala kokangama na Yesu yende kisi ya libala mosantu sekele ya libala ya mwasi sekele ya libala la papa sekele ya libala ba couple bozo ba petit frère petite sœur bona na biso na sima eza kokangama na Yesu yende kisi ya libala soki lelo ba papa na biso baza ensemble ba ya na biso baza ensemble biso tozo sola na bino libota na Nzambe toza ensemble eza kokangama na Yesu eza na ngona akisi moko te po kise pola kame Jésus aza wana lelo lobi pe libia na libela amen yende aza instructeur ya libala yangwana ya mwasi esiko za papa esiko za memi kanda ngo makasi tokomi na suka mbula limbisa na bite ke to limbisa na suka mbula me kolinga te ke okota ane mususu na mikakatano kolinga te okota ane mususu na mikakatano ya nani ya conjoint na yo eza va malamu te conjoint na yo aza yo ko balongola ki mwasi epa ya mobali donc mobali ozawana parce que mwasi balongola ki epa na yo azo sala ke oza na force azo sala ke mission na yo et s'accomplir de ekokisama pona nini ozana kanda ya conjoint na yo ozomema yango tito kota na ona nouvelle évangéliste amen yango nde mamalo beza important makasi moni kokota bembula sigara mikakatana ba okanga ba kanda manka pardon nyonso eza malamu te eza pe bunzambe te mama po biso to bunga ka quelque part to yebaki na nutende na osala nzambe tutomela na masumu menzambe a reconnaître ki biso déjà agnet ne kulus ça veut dire que pourquoi pas oko pardonner moninga na yo combien plus conjoint au bible bien que batumi balé ba ko mutu moko c'est trop difficile maman Jolie ce qui mutu tout na niveau ya conjoint niveau ya couple niveau libala hein pour te la sekela libala to za la sekela ya libala to ba mingi sekela ya libala libala chrétienne surtout msuna ko manger ba mote mais même libala o ba ibi Nzambe te mais to za na kata sekela libala chrétienne donc to za kati na bible to zota la instruction à bible pona libala et pour libala uti na mokilité mais uti pa Nzambe donc yangwana to za na sekela libala chrétienne
alors topesi thème na biso pardon eza signe ya maturité kati na ba couple yango tolobela ki semaine passée yango pe tozongi nango sous semaine oyo donc pardon eza signe ya maturité kati na ba couple solo bien on lingala sikoyanti pardon ezali elembo ya mayele ya bokoli na babalani do elembo ya bokoli na babalani ya bwania na babalani c'est ça ils bien ndengwa na mama donc tolobela ki yango semaine passée tozongi nango awa toboyi ke ya mwasi papa okota osala passage papa otote ya biso na émission tango ifone ke passons à l'autre bord alors toboyi ke tokota na ne mususu nzamba osala biso grâce na mikoto tika nango tokota yango na ba kilo moko boyi mikakatano wana entrete za na mutu o babengi Jésus Christ na ngomba Golgotha be boyi epai na ngana ba kilo wana atiki kita bokonzi andimi kolata lingwanda atiki mboka oyo babike salama na olo atiki yango akitia na mokili andimi kolata lingwanda pona ngai na yo abibopesa mikumba wana siko ya mwasi papa na nga olingi okota na yo ane oyo o passé ane oyo mama na ngai Clarisse na mikumba kati na motema mikumba oyo ya nani ya conjoint na yo te babina biso toleka na kote mususu Maté eutoleka biso babi toleka na côté mususu alors tolinga ke to nzamba sala biso grâce tozo bondela ke to passer année o alors to passer yango na kimia na kilote amen yango to donc pardon isa fungola maman isa clé moko oye ko sala ke vraiment toyebana ko umela pe toyebana ko vanda ensemble elongo na Nzambe amen et puis ba couple na biso e ba koza solide c'est ça donc ils allaient signe moko ya maturité c'est dans kata libala eza mutu oyo Nzamba pesio to famille to mobali to mwasi bova na etango nyonso po bible eza contre séparation maman bible obi ke Nzamba lobi personne akabula oyo Nzambe nakangisi amen Nzamba kangi mutu akabula te sikozo la sage mutu wana ovana na pour toute ta vie amen aussi yo so par exemple mutu ovana na vie na ye na vie na yo nyonso ça veut dire que faut ovana na pardon pour mutu akosala kama bete za mutu akufa bujaka te asala eloko te mais mutu azala mai na makila zo tamula zo loba quelque part tu au monde apena que ya c'est les fautes hein maman eza bongo mo papa ndeko na ngai lomboto mokonzi eza vraiment bongo donc mutu azana bomo asala tangu nyonso faute mais faute eza wana po toyeba kolimbisana po biso oto sala kama be Jésus azaki wana po ba ko pardonner biso akei kuta vani tina droite na papa po a intercéder pour biso so tant mabe mo bobo ezali papa lingozo a décision akatel kabite papa kanisa limbisa bango kanisa makila na ngana ekulusu donc mutu mo avandi wana mutu on peut mutu pamba te le roi des rois azo sengla ngai na yo bolimbisi siko pona ninte yo ko senga pa pona ninte yo ko limbisa pona ninte yo ko senga pardon surtout to so pas conjoint na yo to te ko lobelango semaine passée to loba to pesa ki na mokana na Ephésiens 4:32 donc eza malamu mingi ko limbisa pona ninte limbisa to baki ba papa baza vraiment na capacité mingi te ya ko senga pardon eza vraiment bien te to lobela kiango mingi ezo sala malamu mingi te lelo soki ba problème eza mingi na ba couple pour manque à pardon donc mutu mususu ndeya to lobaka tie ligro do na ye abinga tuka loba pera la muka hein maman maman nanga te ozo ba banoka ko sala ngote maman mo ba ka 5 à 6 ans passé la za to beka la femme ça 4 jours anoma ba ko tika na mais voilà ça Nzambe kasi bisa so yo ko lobi ke akon ko ata kutoloka moi bala musazonga na azali ezala mutu compliqué vie ya mutu koma ke la musaba pana koma ke la musaba pana on pone ba décision ya mabema oyo moko ba konje so azubilo ko ezama malamu te pourquoi na kata libala il faut pardon ezala makasi renia makasi ya ona ngina loba nde papa abi pardon et renier surtout bolimbi se ba papa na ngana linga bino mingi mama na nga Melia merci pour na ko kuta maono za présence nous za esengo na biso na papa na ndeko na nga Dolisha merci vraiment to sepe na présence na bino obi na zolo bande papa otolo bana eza bien mingi ko zala bien ko senga ba pardon surtout na ba papa obi na jeunesse na Adam tanga mona ki Eve
asepelaki alobi ke nakobenga ye mwasi aza mokuwa ya mokuwa na ngai même asali mbeba na kati na jardin babengani ngai nakokee na ye donc asepelaki abi teta namona keke na comprendaka ke aya kokomplete espace moko ezalaki na vi na ngai aya kokomplete espace moko ezalaki kosalaki naza na équilibre te donc ada asepelaki siko papa tozoba mpona nini te yo osepela kosenga mwasi na yo pardon eza mabete topesi verset na biso eza na Esdras 10:4 banda koluka yango déjà pourtant biso tokobanda o confirmer yango na Bible toza na Esdras 10:4 donc lukaka yango ya mwasi papa na ngai papa na bipona nini tokosenga ya mwasi pardon aza conjoint na yo mokwali boso monaka yo sepelaka adam tanga moni Eve sepelaki siko tala yo siko zwa ya mwasi bozana ya za Eve dotango monaki ye maloba ni olobaki na ye siko kanisa maloba na liboso nde Bible biso bozongela bolingo na bino liboso bolingo liboso mo akutu mwasi yango emso kuti na garçon mo we bazo solola oyoka ka pe ba soupçon ke garçon na lingaka ye metango alingo expliquer obite ko expliquer te na za sirpa na yo amen. Donc ça sur l'un coup tu t'es que alloba que moni ça habité que le banote na asir mais lelo donc assurance soit no bossa na yango Ezra se obina biso to tanga ngo papa bongo bungsa nongo tanga ngo bandiko bayoka donc makambo o est concerné yo moni likambo pardon o ezoluka problème na kati ndako na bino mama nanga mamindaya likambo oyo est concerné grande sœur te concerné grand frère te likambo oyo est concerné milliers na biso te ba camarade non est concerné ngai na évangéliste donc to se comprendre que asala kinga mabe ngana comprendre que na sala ki papa mabe donc naza obligé na senga pardon et ça te que influence moko ya libanda papa te et ça influence ya libanda te ya mwasi donc likambo oyo est concerné biso papa tanga ba ndeko ba comprendre yango likambo oyo est concerné ngai na yo donc toza obligé au senga pardon soki bolingo eza surtout Exode chapitre 10 verset si tu refuses Esdras 10:4 et lobi levanta tu pois la Bible lève-toi pour que te pertence este negócio car cette affaire te regarde nós seremos contigo nous serons avec toi esforça-te prends courage e faz assim et agis ya na lingale lobi na biso eke telema yo polikambo oyo etalinde yo amen alléluia amen et puis biso toza longo na yo amen papa nanga Pedro kalufundiku donc likambo oyo etali yo ba ebise Ezra se tala koyoka na gauche te koyoka na droite te boîte ko ekoyiko dinda omoni boîte eza libala na bino ya mwasi papa ekoyiko dinda babi telema donc sala yango boye balobi bongo babi sala yango boye donc papa esiko zolanda telema zwa courage lobate mama yaka sekele libale bandi même ya moi ça na kanda lobate yaka même olobisanga te na minute yo menga na esenga pardon OK pourquoi na babi na Ezra c'est donc makam o concerné donc mambu o eza yo donc papa moi likamone zo le qui trouble na couple eza problème na yo kotala te ba mi balobi ke yo za mobali papa bini gros do non kotala ngote obi eloko lukila ki mobali ya bigai problème ezaki buzoba kombona ezaki orgueil na bali siko papa kolinga te ke likambo wana est dominé na couple na yo te kolinga te ke orgueil wana est dominé yo Ezra babi ne telema est concerné yo papa na bolinga nzambe na bi ma telema benga ya mwasi loba ngam na saki mabe limbisa ngai po boatu na biso edinda to eza libala na biso limbisa ngai kotala te ke ba camarade ba roloba ou famille na yo koloba yo moi mobali yo senga bolim si te concerné yo za problème na yo aza bolingo na yo aza conjoint na yo et puis so tali bien maman obi ke bolimbi si wana tant muta sali yango et ça peut bien pas se libérer
Bible dit le pardon c'est une puissance qui libère. Oui. Moi mon tu pardonne kati. Azara toujours moi ton etani premier to makangelo nya. Surtout so amoni muto angoro. Siko muto angoro to ozanga omone ndeni boza chambre mo salon mo ko kuzi. Donda kumoko. Surtout so amoni. Asiko elonge komi yo kanda kana ko beba bebe. Apeti komo ya te. Comme on so zanga libande za biega na mona ka muto. Eza milio mabe. OK. OK muto so za era. Je vais pas na yusi ba komisi. Elonge il fallait donc on oblige à c'est ça. Maman, oli moto ya pardonner la thème de souffrir mingi. Yeko. Yo mto souffrir. O souffrir. O souffrir makasi. Surtout na zo ba papa, o souffrir. Et puis bataza, ya habilité de souffrir, ya la tiango kene quelque part là tu n'es bien. Yo te mo nie ka boy. Mais ce qu'on t'a là, au moins ce qu'on a entendu que bon limisa ba papa na ngaba manga comme buzoba. Bo yo olingi no pardonner te. C'est que amour ezate. Bo ba bien c'est que amour eza ezipana ngo nyonso. Ata pa ma kwa nyatinga na ay onyatinga senga pasi. Et siki. Em surtout pe azap moi après ça ko lo ba pardon te men. Et l'équipe na lingi na linga kaye. Alors sikoyo tant bolingo ezate. Pardon olingi na yote. Mais tant moni a latina lingo bimozo silika. Okomota la talo ozo silika poani. C'est ça. Olingi pardon te. Olingi komi kitate. Olingi orgueil yo yebi. Siko ozo silika pola ni po ya mo salingo bima. Te tika bima. Tika bima. Pour ceux qui ont compris kaza yo. Olinga te bokoma de 3 jours, tongo ti 12h, 12h ti 18h na kanda moko olinga ngote. Et puis erreur moko boyo commettre. Et puis surtout là très grave. Pour la biso autre bato ebi nzambe. Bible obile ke soza la kanda. Mais quand on a tellement lili ekota, yo za la kanda wana. Amen. Alléluia maman. Ça veut dire que quelque part quand il y a respect éviter. Et on peut savoir ba chrétien maman o ba okela kanda na bango. Ebele. Ebele hein. Kasi Bible obi ke bandal boso surtout ba serviteur de Dieu. Babi e bandal boso kuna. Te ya solo fuma bandal boso na likolo hande botele ma. Ko bi pona ni mon papa toucher ango. Bon eza vraiment bongo. Surtout bana na mibale hein tant bokomi ba serviteur de Dieu. Au moins libala na yo eza na équilibre te. Pona ni eza na équilibre te ki bokonzi. Na ebite na 5 ministères wana soki yango nzamba ko bengla la basali na nzambe mokola suka. Nzamba ba 5 ministères. Alors ce qu'on benga bino tant que biso nyosu bana nzai papa na nga Pedro bonsoir. Ce qu'on benga biso nyosu na ndengo pona ni orgueil wana basali na nzambe. Mosali na nzambe azana faciliter lo pardon na sœur na libanda, na frère na libanda mais pas à moi si na eza difficile. Naza mwasi naza pe mwasi à serviteur de Dieu. Donc na yeb makam na zoloba. Et pas na nga même sala maraté merci papa, mais na yebi ke esalamaka. Na ba couple surtout le serviteur de Dieu. Eza kitoko côté. Nde papa bi ke bato bele ba okota na lifelo na likamwa oui, surtout na basali na nzambe. Ma bala mingi ya ba serviteur de Dieu ezozwa ba problème pour na likambo oya manque pardon. Oyebi tete ke ngala za mosali na nzambe na église, na ministère et pas ya mo so za mobali na ye. Amen. Oza mobali na même ozo l'accès lo banzambe oza père spirituel encadré ne na boyi yango teza bien comme ngape papa encadré nanga. Mais faut et boso faut que au bala ki ya bala yote comme bala na te posa serviteur mais anzima yo comme mobali na ye. Alors yo faut zwa koza mobali na ye papa na ngai. Ni mo senga pardon surtout couple ba serviteur ceux qui ezana boyo kanité eza soni eza mbeba babi ba pesa ka o muto azana ngo. Siko tozwa na église ba tata na biso basali na nzambe bo pesa biso nini. Ba mama na biso basali na nzambe o boza ba servante de Dieu. Boko pesa biso nini o tozo ya entake ba pate poto yoka. Borope sa biso nini te ba papa na ngai basali na nzambe ba mama basali na nzambe bozo a place ke biso so toza ba na nzambe pardon eza na équipe moko te boye oyo ke ko senga pardon non mais za couple mo tozo lobla lelo awa tozo lobla pardon hein te mais za pardon eza signe ya maturité kati na ba couple oyebi immature eza problème grave oyebi likambo ezo luka ba problème mingi papa eza orgueil immature kati na couple milliers kati na couple na jeunesse donc to ça kati na couple mais to so mangala sana na jeune ata mabe yango ezali ata na senge pardon te donc nazana na longue vie na ko so mwasi musu na ko zo mobali mususu mobali wana ko zo mwasi no est-ce que baza basi na yo c'est ça omoni ndenge zo bana eza baloba na nzambe so muta croire ngo akroire so muta croire ngo te akroire ngo te mais wala ce que ça problème na bisote. Et on a Léon à répondre après l'émission, hein, na routine la yo eloko sengi. Alors maman, omoni bato mingi bako zanga membo konzi na nzambe.
maman bakozanga même beaucoup nzambe juste pour un problème ou pardon. Bible sur la Matthieu chapitre 7 hein. Bible bien que si vous ne pardonnez pas ce qui bino bo limbicité abi ngai pe non plus na koki ko pardonner bino. Amen. O ezama lo banzambe. Alors soma lo banzambe za solo. Tozo dépendre na pema nzamba zo pesa biso. Alors ngana ba boy ko ndima maloba wana. Ça veut dire que na zo ko des problèmes par exemple. Pourquoi maman? Donc ça veut dire que si vous ne pardonnez pas, ça veut dire que le pardon aussi est un obstacle mon néné. On a même tout ce qu'on recevoir pardon de pas. On est même dans le alors bien que si vous ne pardonnez pas, pourquoi y a quoi basenga kinza, basenga Yesu. Pourquoi laisser notre bon abandi bango notre père qui est aussi hein, mais ça biso boye accomplissement ici bango abi pardonner comme nous perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, c'est ça. Mais si koyo soki bino pardonner dans le binini, ngai pe na kolimbisa binote. Matthieu chapitre 7. Temato autant no papa na Matthieu 18 15 hein, si no koloba. Ah, OK. Ça veut dire que voilà dans Matthieu chapitre 7. Ça veut dire que soka boy ko pardonner, ko chano kiteti, ko chano tu même ozali banda ya maloba na nzambe. Amen. Na insiste ko bisa bande ko ngai ke nzambe, ani nzambe oteke akobikisa biso na plaisir akobikisa. Nzambe akobikisa biso selo ba principe oyaye. Amen. Mutu aboyine ko yamba Yesu, hein? Mutu na kobikate. Bible a bien que celui qui me reçoit a vie. Ça veut dire que moto a na yete. Azana est libre. Oko vivre na yo, ozana na bandaku, otongona makamandenge na ndenge, mais ozana nzambe te do yo ko bikate. Le jour ya enlèvement mutu na sa nini? Akotika. Ah. Donc ça veut dire que nzamba za solo. Soka lobi que sobi no pardonner te. Ngono mo lo tuzolo bela. Pardon. So di mutu ko bari ga na zolo bisa amosta la te pour. Mais zolo bisa posa principe moko. Mo nzamba ni bisa. Ngapra ni bisa. Message beaucoup obligé. Limbisa. Papa ko bonga manotanga na Matthieu 18 15. Mutu azana mu aibike alingi conjoint na ye. Donc obligé à ko limbisa. Oyebi Abigail akende musika ya akeko lata faute o ezalaki ya yete me ya mobile na ye. Omoni on papa sauver mobile na ye. Alati faute wana. Te pour sauver couple na yo papa ya mwasi. Lata faute soko moni moko alingine komi kitate. Azo comprendre na ye tina pardon te. Po o long o gagner ye. Lata faute wana. Papa tanga na ona Matthieu 18. Matthieu chapitre 18 15. Verset 15. Ah la Bible lobby. Si ton frère a péché, elle va le prendre entre toi. Et lui scelle. Yangwana. Ok, amen. Ah Bible lobby so ki ndeko na yo asali yo mabe. Kutana na ye. Amen. Bongo te, balobi bongo kutana na ye. Yo kanga na ye. Yo na ye bobongisi. Siko so ki merci évangéliste na biso azana ligne Guillaume. Siko mwasi na yo Bible lobi yango ndeko asali yo mabe kutana na ye yo na ye bobongisa siko mwasi na yo obozo kabula ne basola mutoki obo kabula kana ye motema amour na bino bokabula ne ba sentiment pona nini ya mwasi okolimbisa te et puis papa na ngai pe okolimbisa te Bible mtelobi yango na 18 hours. C'est ça. Na Matthieu 18 15. Papa tanga ngo expliquer yango. Oui, Bible lobi na biso awa si ton frère soki ndeko na yo asai lisumu abikende mona ye pe lakisa ye lakisa ye. Amen. Osama mama yo kaka na ye bino mibale. Amen. To suki na biso wana. Expliquer la yo. Donc ça veut dire que Bible lobia son ndeko na sali mabe. Ndeko na sali mabe. Moi so mbali baba ndeko. Mais avantage eza nini? Ozala mama. Toi ba ndeko. Bino bala ba mutu moko selon la Bible. Bible na biso ke. Parce qu'on parler sur la Bible. To za bela sekele ya libala. Amen. Bible obi vous deux vous serez un seul chair. Hein? Ozala mama. Amen. Si ko so ba ndeko na sali mabe, limbisa ye. Combien plus dans le couple? Ozala mama. O boza mutu moko. Ponga za mutu moko na petite sœur na ngai. Na mutu moko na grande sœur na ngai. Ozala mama. Nzamba ko ta permettre on te ko komika mususu. Malobi moi c'est mon bal basani abi quittera la maison de ton père de ta mère vous serez vous deviendrez une seule chair. Mais ngala yana nga moto kozala chair moko te. Si ko sona zo boya déjà ko pardonner mutu to nzoto moko. Ba zuye na mupanzi na ngai. Maman, il faut voir comme grave maman. Très grave hein. C'est comme grave. Si ko ngolo bezala ba couple oyoke, ba la prendre pia mto pardonner mutu. Ezali.
siko to mona mama bazo bima porte moko mais ba la pananda inde papa toloba que moko ako pardonner te mais tel exemple a bien papa toloba atala Abigail bangi ba boma mobile na ye mais Allah ti faute wana pour sauver mobile na ye est-ce que ça na papa moko azondima kolata faute wana ya mwasi ezana ya mwasi azondima ta faute ya papa pour sauver conjoint na yo pour sauver libala na yo pour boîte wana bino bozo mema et dinda to eza libala na bino est-ce que ça na papa moko azosa likambwana ezana ya mwasi mo azosala ngo te eza biso te eza Bible Abigail mikititi silboso a David alobi bibo konzi limbisa ezanga abieza mobile nanga te ezanga ya mwasi ko salango tolobi pardon eza signe ya mature ezana mutu mususu aza ministre aza ingénieur aza so docteur mazala maturité wana te eza mabete nza makabola tamsu ya mwasi so grâce wana papa nango so grâce wana ya maturité maturité déjà ça mutu likamo ko za grave mazo gérer très bien alors son nzamba sala grâce na couple na to tango benga papa limbisanga a comprendre te pour conscience ne ça qui aime ta ça qui m'a bé mais tellement azo comprendre tine à pardon te aza immature bo limbisi mais yo ozo mature na couple ozo comprendre bane papa limbisanga oko gagner ye facilement oko gagner ye facilement même la présence on a l'obité mais c'est ok na mais ngam na ça qui m'a bé même bateau à libanda tant on expliquer mais yo mto ça qui m'a bête en tout cas boyo kanana yango ababi ne stress tele mama kamo ko biso to kozala na yo bateau tant on kendo bi omoni ngosi nanga mobile nanga asenga nga pardon mais nazo comprendre niveau to komi eza faute na ngai obi bateau ba lobani ya solo ba ma changer donc na moni aye bien ayoka maloba nzambe to moni abongo na biso pe na moni to sa ndenge ya sa mama webi yango bato ba na Israël biso to kozana na yo na bisa ba batu maloba nzambe za solo amen so mu zazo ba maloba nzambe za lukuta mazo dépendre na pe nzambe ça très grave Pierre azo ba na biso na 1 Pierre balobi les bonnes œuvres ya mutu et quand il dit que mutu en église sans que bater amen ozana mama et l'homme touché place wana surtout na biso ba mama et l'homme touché place wana mama pas ndima maloba nzambe za solo ataba tu so ndima ngote eza vrai pour nzambe bible zo na biso eko les bonnes œuvres mutu so batei yete amoni alobité yango mama yango ndeko na ngai clean boso kote okande papa zo expliquer biso na papa na ngai Rigobert amen mama biso Sylvie donc nzambe bible zo na biso ekabi bonnes œuvres moi c'est sengi pardon parce que ba Abigail il a compris que mon bal nanga fera tout nangai to sala ndenge nini pour la David pour asunga ki bisope banga ba boto la so biboele mais ya ga défendre ki mais ce que ya komi na nzala to sala nini mo bala tout yango to lobi ke yango papa alobi elo mususu ezoluka ba problème kati na couple za orgueil mususu za immature au monde zo papa na bal atuna kite ezaki orgueil etant que ala sa mobali ezaki immature parce que za kombo na yende mwasi na lobaki na bal elaksi buzoba donc eza kombo na yango sala ki ke ba koma na niveau wana mais bible lobi na biso une femme sage bâtit sa maison tout à ce que sagesse ya Abigail comme qui maman sagesse Abigail donc terrible David a lobi lui na ya lobi en tout cas pour ya ba ni lobi ke Mosala nzambe David kotala mutu wana te me faute eza ya ngai amikiti sina se ya makolo okasala ke lokota tanko bakangone babane koleka azala ki wana te ba servite basali ya Nabal nde bakine ko yebisa ye babi maîtresse madame mama nanga titina luau ba yebisi Abigail babi ke omoni ndenge kutami awa kala te maître akokufa baza obomai po makamnini o aboyi kopesa roi biloko kala une femme sage ya mwasi ya titina tala une femme sage alati foti wana webi suka nango David alobi na nzambe apambwama lelo o ationa nzela na ngai soki te makila ya Nabal ngoza na maboko na ngai ya mwasi mwiti na pardon papa na ngai mwiti na pardon do soki mwasi wana ayeba kiko lata ne foti wana te mobali wana mukola maboko ya David ngoza na makila ya Nabal ya wana importance ya pardon ata lelo ndeko na ngai papa lelo boko nzima biso ya mwasi boko nzima mais lobi okondima parce que eza biblique amen biblique eza biso te tozana sekele ya libala chrétienne
alors eza biblique tozolo ba expérience na biso te po eza na yo ozola na biso papa pe ya mwasi oza na expérience plus que biso mais toza na bible na mwa muke o nzambe azopesa biso amen papa na ngai Valentin do toza kati na bible na thème na biso ya pardon alors na boy ke to contradit liloba nzambe to ke na be critique de to lobi ba yebise ke Ezra si telema makamo e concerné yo yango pe biso to yekola papa ya mwasi na papa telema kota la milieu te kota la famille te kota la grande sœur te petite sœur te libala no concerné yo ta lelo combien de mabala o ezana ba problème ta lelo ba conséquence bana na biso yango tozo boya e continuer soki lelo ozwaka déjà kuwana libala e panzana ka pona manque à pardon moi pe o récupérer yango peut-être na minute ozo monate siko linga o yebisa petite sœur yebisa bana na biso bana ndako mema pardon na libala na yo amen linga ke pardon ezala moko ya basini kati na libala na yo po o sala o buka o ngala bukite o buka o ngai maman no bien grande sœur na yo na buka kite amen 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 donc maman oyebi ke Abigail a vous appelle raison que nous makambo na kota ngo petit mais à comprendre que je suis une femme sage oui bible za raison bi à comprendre que mukua nanga donc na tika ki epa tika ki to sangana biso mibale alobi na kotutula makambo na sima na ninga na yeba likambo na sa nini ma Sylvie do likambo ezani no mutako senga pardon il y a une conseil en passant conseil mo kana ndatu zo leka ko bisa papa ou maman et lo on sur yo linga osala benga conjoint na yo maman na peut so malupango na matete au moins so maman ibisa ngoni kote ngo so malupango so mbule bandi mutukuta wakota kuna zati osala na maman pona babi ke mibale leki malamu donc idée batu mibale bo sangisi bokola ba chrétien bere bo sangisi bo analyser ngo ça va ou ça ne va pas mama ezala batu mingi ba kuya bazo bakuna finance pour à consulter moi cité azwi mbango ebela zo ko sala commerce ba be moi ça opesa idée nini donc moi penser na moi ça opesa idée mais ça lelo na mibale misu le to ba homme fort pour basia makasi bazana ça m'a pambola papa Dédé amen Maman Sylvie bala sima. Namba pambola Kongo Mokliso. Maman Hortense bazana na sima. Tolo bango to bandaka na Dible seti, to komi na ba Kongo na ba fête le to komi na ba Kongo Mokliso. Namba pambola maman. Tozo ba pasteur qui mukwanzo maman Emily bala sima. Oui. To mama pasteur je maman Wivine bala sima. Musale zo kele zo kele. Namba sala batuna nzambe bolamu. Siko yazo lobake, est-ce que nga vraiment na ontuna moi si ngopola nini nini ya opesa ngai. Siko ezakaka eza bomoto ya manki ya koyeba. Oyebi na Samuel kuna to moni GC azaki papa na David azaki na ba Eliab azaki na ba Abinadab donc ba ngambe mibali kitoko bazaki 7 ya liboto bazaki 8 soto longo David na tango bazaki 7 amen mais siko David akutama ke sika mususu tango lipamboli ekoki papa amoni ke 7 o baza awa moko na bango ko kozwa bimisa ki bango comme lelo papa na ngesi koza tamsoso mona ke ngala swadi ya basi 7 8 na osanite 7 wa 8 bazaki ayote 7 wa bazaki ayote oyebi papa bimisa ki 7 wana mais mosali na nzambe Samuel atala habité ayoki mongongo na nzambe habité za bangote et pour moi ça nzamba lingaki a se tromper ndenge lelo papa nango be ya moi sozo ko se tromper ke msusu eza nango yete ozotala bandengi na bango so mona ke zande bango mais eza bango te nzamba pesa pona yo omoni miso ozotala na libanda un jour au regretter eza bango te lo lenge jese akanise ke eza ba o bakutama na ndaku bana na yo te bango te mais nzambe inspiré na lito ya mosali na ye Samuel habité eza ba wana te Papa lobi ya mukie mais azobatela bampate obi condition to yalaki abisiko mutu akovanda te to zela tita maboya ta na kota ki awa nazo sola na bino ya kovanda mais na minute oyo mutu akovanda te tokozela oya mukie wana tango akoya amen tokozela oya mukie wana tango akoya pona total ce que ça y est ou bien ça y est ça un Samuel c'est ça au moment yango na temo to la sekela libala mama na ngingi ba ndeko so ba comprendre lelo to uti na ba janvier okangela mobali kanda mobali ba kangela mwasi kanda olekisa ngo février olekisa ngo mars okoto na ba août ba octobre okela ngo ti ndenge za bweti lelo ne to sola boye za ba couple mususu ba ko mena dongi ke ba lobana kate ennemi géré ba fana ndako moko bongo lia ndeni asoka lambine na keso bila nzungu na le papa lia sasa petit ba cheki moi si pembe na yo po asunga yo ba cheki moi si pembe na yo po ba ke sengle wane komi saleté sous vêtement ne komi saleté mais lelo zo sala ngo yo moko ke nga mona ibi ba chaussette na ngesi ke za sika ba sous vêtement na nga mais wapi ki mobile na yo wapi ki orgueil yango o nzamba cheki yo chef na nakata jardin et puis le sousou nzambe
asali nature ba mama faza mutu moko elongi to ko elongi ko seka bana tongo kanga kanga elongi donc to papa ko kota donc ba kisa mi 3 lignes o ke za raro mona moi si mneke ba 3 lignes mais 3 lignes elongi siko papa pas zoa yango ko so ko nda ko 6 lignes mbala moko siko boza ko laksa bana eloko nini boza ba jeune fille ba 17 ans yango na otolo ba awake soki likamone salamaka déjà epai na yo lelo o pedra amour na yo te siko yebisa bana na ba petite na ba petit frère boko ta pardon na couple na bino boko ta pardon amour na bino talanga i manque ya pardon amour na nga tele sike memanga amen ya moi si papa na ngesiko zolanda nga ko ta pardon obita on pardon eza obosa ke mbala saki o mabe obosa ke ndeko mbala saki o mabe oyebi soki pardon eza kite an alingaki aboya Elkana parce que moi si na ye penina azo bota bana wana bazo seka ye mais tellement amour ezaki pa mobali na ye bible lobi chaque année bana ko mata montagne na mobali na ye pona manque pardon azotala te aza mobali na ngai mobali azotala te aza mwasi na ngai an pona nyi banda tongo za boyi est-ce que naza meilleur te ke bana 7 10 naza meilleur te papa lelo ko lo bango pa ya mwasi Kota la maladie wana te ozo frapper ya mwasi. Ya mwaso kolo bango pa papa. Kota la problème wana te ya santé ozo frapper papa. Yebisa papa est-ce que naza mwasi malamu te pa na yo. Po nyozo na souci boy. Pour la maladie, mais maladie on est sengla que za la pour Jésus za Jova Rafa. Mais so maladie on ezala ki tendeni bato ba yeba ke ya sali na couple na biso. Ngana so ndima ke ko sa nzamba ko sala biso ngo. Donc ya mwasi linga papa a sentir que azana conjoint, azana muto azo partager na ye pasi pe bisengo. Papa linga mwasi no a comprendre que ozawa wana pona ye. Lo nenge Elkana sala ki ana comprendre que était ana comprendre que même nana boti te menazana mutu aza pona ngai. Yamana mama omoni manka pardon bambote moyo comme électronique. Atira boya. Asa mobile nomina acha. Donc le bébé moyo a 2 ans. Moi si mobile pas cha moi nene alors bambote moyo électronique. Mais nzamba za la posa na ngote. Tongo etani. Aussi maman maman la bubu moza abo. Maman nzamba pa moro na bia poudre moza ocha mikweleki. Nazo mani to ocha ngosite. Silaki. Alors ngana za pretoka na ketiko poso mbango. Donc c'est ça les choses. Donc yango na nzamba za la posa o batu baza. Le pardon et vous pèse mon espace de manga pardon. Donc l'espace de silaki. Maman za na. Donc ma fonction de donc azo na opportunité ya otobole ba bouton. Maman oyeba ndeni. Ezala ba kisi nango. Mais si tu m'as pardon, ça te toque à tes papa m'a sebe dozo azo batu bakoma oseka. Yesu wakanta ka sola bien. Ne batu ba oseka. OK, ya question sola bien te. Ba oseka nde défaut na batu bazomona. Mais si so pardon eza na ndaku. So pardon eza c'est amour eza. Alors tant amour eza maman oyeba te okobi maboyete. Elongi wana eza bien te. Et ndenge nini o ezo sila te na kopete to luka docteur. Oui, c'est ça. Ma kolonde nye pesa solo boyete eza to luka docteur. Au moins il faut ni pardon eza une puissance. Maman jolie. Est-ce que papa oyo, to maman oyo zo pardonner papa ozo pardonner maman te. Est-ce que maman balé, maman soma na biloko neti ke maman yi papa ya bien soirée à ce moment pour moi c'est là te yo ko considérer que moi c'est pour avec ada adobaki na obenga e mwasi pour la bala mina lobaka auti na mkuu na ngako côté gauche et pas wapi moté mezali lo moto ngelo ko pas di papa na mesa kwa ko santi déjà c'est Alatiango, en tout cas, et au ça bien. Papa le fait pour sentir que c'est moi si la gagne. Mais si vous osez, c'est moi parce que par des athées. Parce que par des athées, dans l'amour et ça. Si vous osez, bango, pardon, et ça, amour. Donc, ma parole est quelque part, ma chaussette a bien, on a pris à bien. On sentir bien, on s'en battait. Tu as souvent, on t'a consulté aux ana papa quelque part en église. Il y a une église au Kendaka, tout le monde commence. Ah, oye, papa était poigné, est allié. Et ça, c'est le cas, grand frère, n'a pas yé, donc il sera est allié. Grand frère, n'a yo besoin de mon côté. Mais moi, il y a moi, c'est des autres baquets. Ce qu'il y a ailleurs, Italié, ça c'est qu'un grand frère n'a pas. Non, ils ont bien été. Donc là, c'est Coco Somo, quoi, ça y est. Alors, ce que les Cambouana et quoi, et ce échec, pardon. Ok, ce que pardon, c'est un milliers. Au même lobby que
l'humiliation précède la gloire. Comprendre? Donc, si vous me dites, papa, tu es au Kana. Mais tu as un moment différent déjà. Beaucoup de couples, beaucoup vraiment vrai soudés. Beaucoup de couples, beaucoup de moko. Ah, papa, si on a chemise ou un apo, soit chemise ou un bon, c'est des gens. Pourquoi tu vas se pardonner? Maman, n'a Micheline, Bi et Salo. Tu vas se pardonner, tu vas avoir des difficultés à avoir harmonie. Kuna zake konsomuntu kakinwanina konsomuntu kakinwanina donc mutu luka oya yo erekudoki soto okuta na kati ya kar tokei monde za baga donc mutu donc konsomuntu kakinwanina donc yo luka yo ngana lukwa ngai mais vraiment point to so baketo za jenza mapambola papa point ni to so konsomuntu kakinwanina donc muna mutata ko chemise na bleu ya pembe ja bango mutu na mibundela monde za monde baga mais sikona ba couple monde za monde bagarte oui monde za monde ya harmonie ndaku wana eza jardin d'autant to bimi to ina ndaku na papa do foto mwa to komi pa na biso si tout en to koti na chambre ate o eza moment na biso siko bimi no ku na chambre komi nde lifelo do chambre ne kutu problème akasi bien ko basa na ba na salon mais dans ba koti na chambre do komi neti banzube komi neti besiko ngo bozo na ba va vivre paradis na ba na chambre kuna kute komi do lifelo vraiment quel couple ndenge nini wana wana za kitoko te obi couple ya moi si tozo le blambe tout était pasteur on était tozo le blambe pasteur Léo Kaputi moto na Nzambe tozo le blambe tout meto lo ba mwa mukie omona mbetu tanto matina mbetu na pa modo photo sentir make awa ndi makambo bien bandi la pédicure. Mais si quoi bien ta bokoti na chambre comme kutu neti banzoi bakoti donc bato ba se pardonner te chambre écoute comme dégâts pour na salon bazaki na moi kimia pour bana baza ou pas baza mais si qu'on a chambre terrain naître fallait si qu'on a terrain naître on pose ba révélation ndeni to ko continuer na position ba révélation 3e ciel il y a 3e ciel comme l'homme de 3e ciel pose ba révélation ndeni to ko continuer na position mon côté position on peut ça dans la Bible était mais si qu'on bino comme na ba révélation donc il y a divorce c'est ça vraiment eza biblique te non eza na bonzambe te makambo et pour les problèmes eza yo boyo pardonner le lobo milibala OK principe ya nzambe eza ki tango yo bo milibala ko bala te pendant que moninga za vivant zoba mama so mutona akoko tala kaka 20e siècle so mutako tala akoko tala conjoint na ye akufa mko nini ayo kaka ba detete malade mokabi malade kuna moni leka moite so batala bakufa ndo kite mama akufa tenza ma sala grâce akeba ke Saint James abi babila hamna nzoto eza malade yo te sala ke ba docteur ba bongwana po ba comprendre te mutu ngwa biki mais ye oya boyo pardon so luka ya kufa po pese porta bala mais yesu ko yo ka ke ba docteur wana ya Saint James ya tala so ba bongwani à partir à conjoint yo abiki au moins te ko on fait souffrir nzoto tona opamba pona likamukie o eza pardon eza na combien de lettres pour on le baka pardon c'est ça to eli likamba pardon to lobi ke eza signe ya maturité bato te ya biso pe évangile na kote to le kana kote mosusu ya moi si papa to tika na quelques jours so nzama sali biso grâce to 6 à 2018 to kota yango na kilote to kota yango na fardeau mon côté o ko za la biso epexelo ya lipamboli ya premier jour na biso ya nouvelle te linga olimbisa si tout mutango za na problème na ye papa na ngeza conjoint na yo ya moi si muto za na problème neza conjoint na yo eza bien te mukolo na jardin bazalaika ba mbale nzambe alobaki na dante ke pesa ekombo adan sepela ki atalia bo na kobenga e mwasi na kobenga e Eve po ba longole na mukuwa na ngai aza vandenga na lingela ka ya mwasi papa wana o aza mukusa aza munena aza mulaya aza mukie mwindu pembe aza vraiment ndenge yo lingelaka alors sepela ko limbisa le bac est au salaire mabe mais na comprendre que zaki yote ezaki influence alors ngai na longue influence wana yangwana mama na zolo beloko moko c'est très important yaki na couple moko ba kwa za na problème moko plus grave ba zwa la décision ndenge na ndenge mais nzambe oto ene sika oyo kolobela bino nzambe oyo asekisaka bato nzambe oyo asekisaka pe akamusaka bato et puis nzambe na azo restaurer ba couple wana Kikondo ezalaki kimutu makasi ezalaki nzamba zo break ango down pour même oyemba na chorale même oza motei mais pardon na yo eza conditionné na Matthieu chapitre 7 abisoki boko limbisa bandeko na bino te ngai kutu non plus mais combien plus moi si na yo au conjoint na yo olobi na ke nonga papa bino ko sala ngai to vana ka benga na olimbisa te bakela msa mama na ngai ndeko na yo na moi si ndenga finga nga donc na ko limbisa mais Bible alobi na ngai
bato modele wana baboyi ko pardonner bakorite ko konsidération so yo vana na kanda bino to bike so moni ozana kanda na 12 heures boya molili ekota écoute on a kanda surtout kanda ya so là combien de kanda na vie na yo ozo bato tchatcha mona ba chaise fauteuil ya motema na yo or bible zo na proverbe chapitre 4 verset 23 garde ton cœur plus que toutes les choses mama bomba motema na ko leka biloko nyoso so yo zuba to kangeli kanda ovalise bango na maboko te ovalise bango wapi na motema libérer bango amen surtout combien plus ton conjoint amen zonga tala tanga kala oyeba te un jour bakoye ko engager na musala bolingana ki na pauvreté bolingana ki na misère bolingana ki sans prospérité pour moi na $50 zani bosimbi royo malola mais le nzambe asebi bilongolu akabo lumière rouge bon comme vous n'êtes dans décembre boy oh tu na 500 côté la plus 500 côté la biso mo tu calculer yo tinaka c'est ça vraiment donc pardonnons-nous to comme la soukambula boya au kota janvier ozo préparer bilamba ozo préparer fête ya le 25 na le premier c'est ça ma bête mais préparer ton cœur liboso na nzambe ya moi si préparer motema no David alobi motema nanga kumisa nzambe nyonso eza kati nanga kumisa nzambe ta mususu silikaki po ndeko mwasi wana yebisaki oke mobile na yo abimaki na ye teloba na yebike diable a visitaki mobile nanga na limbise na lingi ye po babi ekobo soki bolioka na bino bino mbali couple oke boko limbisa ko mbali bala te ko abimaki na ye ko mbali bala soki mais papa sengi bolimbisi ya mwasi asengi bolimbisa papa nanga kosala ngo sute kosala susu ekobo wana te ya mwasi kosala ngo sute kosengala bapardon bolimbisana numéro wana ya ancien partenaire pasola yango moto wana pasola adresse wana pasola omakanzimaki opasola ya mwasi anzimaki opasola pesa ye apasola yango pesa conjoint apasola yango siko so pesa na mutu moko na ligne oyo aderange mabala bato nakolobaka tika eloko wana pourquoi eza malédiction oyebi nzambe eza lipambolité alobaki na Abimeleki abaki na okosenga pardon oui donc yo bimi na mwasi ya bato yo omona koza gang to bimala mibala bato bimala basi ya bato po nzambe alimbisa yo aboma yo te abiso kende kosenga mobali ya mwasi wana pardon papa nango okokango sotango kia kangi porte ok kosenga mobali ya mwasi wana obimaki na ye pardon ayo so kisengele ok kosenga mwasi ya mobali wana oyo obimaki na ye pardon mais pour anyo osalango biso basi toza biso ndengi moko bongisa mwasi na yo komona ya kokoma na guwana mibali pe baza ndengi moko ya mwasi bongisa papa so lingala ta jean ala ta veste ala ta soki ndengi yo sepelaka ba jogging salango omona ka akoma ndengi ya papa siko pona nyozo yo ksanzoto son alors to bossa na yango ne bolingo eza ekouvra nyonso to bandela vie bo bandela vie moko ya couple lo bandanda pina mama na moni bina tango mulai comportement de qui bizarre ya faut tanga na Ephésiens 4:32 OK la moni bina comportement na biso ezalaki bizarre nga pina na yoki mateya na nzambe lelo na nzela ya couple tango ifwene évangéliste maku en tout cas la moni rose la kitetite pesa maloba na ite pesa maloba alors moni to tele mela raté na pesa maloba na maloba na solo mama maloba na nzambe eza solo bon na sepela maloba na nzambe pourquoi mama maloba na nzambe c'est solo eza mutu mota somba kape mutu mota somba kape te na ndimi yango te mais siko pe mozo ndimi yango oyebi ata couleur nango te oyebi prix nango te shop bateka kango yebi te a partir de nzamba ça et puis l'hôtel mais la maloba na nzambe siko nzamba ngo sikoyo kola maloba ye mutala propriétaire a pema ya vina yo so so telika nzamba propriétaire a pema na ngai oza obligé ya kondima pardon ndeko nanga fungula mutema ko ofuta mbongo te ponza mapeso pema ezaka question ba papa limbisa ngai mama limbisa ngai libala na biso libala na bino mko bala na kitaba couple ba yaki ay bato bo invitaki lelo ba komi ko lula ba couple ba bato e couple na kitoko boko komisa bino bongo boko komisa ngo plus que ya bango couple mine za la chesserie so parce moi chesserie po bino moko bolingi bino moko bo permettre diable akota bilamba salte basokola yango na kati ya ndako po bongisi likambo yango eleki nango lobita papa roya mama roya bobingisa biso to ah non ça va to bongisa ki yango ça va ya base c'est ya ngoma mais zaki nini ate to basola na to beta yango su kwesa yango to bongisa na français siko et puis na base amen c'est ça bien et ça ka bien donc voilà ce qu'on a mis tout
ozomona ta boko na chambre ba rose wana mike zo bota bo comprendre na atanda mbeto yango papa bien mama do bozo tunana comme question ezatel bo bandika musalamba moko ezaka bien voilà ce que comme que evangile tangoma tangufana ye to papa ya lingo bima atanga ne batene mbeto mama na mwana masuite na maka air mona poko to benga ka bango ko beni que pas docteur c'est l'être malade ezango mabete même père réunion église bo sum komo okete réunion esa mate esa manango esa manango papa amen basala nzambe mo poko osala ngoto otiki pe équipe ni se kambi na ngo kuno bilelo ba mama ngana yo ba rose lelo vangala mais réunion mo eza kuna te équipe mo eza kuna ekamba na bo banga musala nzambe te soko oza wana te neti ekokufa te po eza nzambe yo zala pe lelo na mama sepeli sape mama basala nzambe yaka dia soto za busy ya koleka vraiment para bino e dérange pe mon cœur naza mwasi lokola mwasi nyonso yate ke pona mosa serviteur de Dieu non naza mwasi naza sentiment lokola mwasi nyonso amen lelo retraite lobby convention lobby séminaire lobby visite à ba mama lobby évangélisation mais finalement na balaki mosala nzambe bien na balaki mobali comme ngana za mwasi amen teto équilibré yango ezoluka ba problème siko pe bino ba papa bozana kilo akoloba pardon donc problème ezobakisama totanga na biso papa na Ephésiens 4:32 Ephésiens 4 chapitre verset 32 on n'a pas allé comment Ephésiens chapitre 4 verset 32 Bible lobi na biso soyez bons les uns vers les autres compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si vous avez besoin de vous alors, il faut faire la prière. Tant de temps, papa, sur le bagage, maman, il me semble que maman pas le vivre. Et puis là, il y a partout pour la partout. Alors, frère, pour le côté, la casse mis toi super, ma rouge à lèvres, la somme mis ma poudre, le mec qui allait dans le loco, ok. Alors, combattre pardon, ils ont un combo na yango. OK. Tant on sombi super, on sombi nga rouge, on sombi nga poudre, ça cadeau. OK, ça pardon. Mais il y a comprendre gars. Ah, on a matière total à 18-15. Babi que tant on sali moninga no mabe, lokaye, bobongisa. Ce qu'on prend la nuit au salinga mabe, aux yeux langa cadeau. Non. Au salinga mabe, loba langai, ma joli pardon, na sa ki oboy. Nga pena bate, maman, t'as pas alpha pardon, na sa la ki oboy. Ce que maman, on comprend les gars, t'es ba geste à yena. Et ça cadeau pose ça au linga, mais la pose la na yoka. Et ça la bien biso basi, to linga maloba. Comme to linga mbongo ya mobali. Ata moi ça na mbongo malinga mobali a pesa ye. Comme to linga koyoka maloba. OK. Donc eza bongo si on va suka bini na ba super wana accompagne ka ki des fois moi eza mibale ndeti biso to koti to za na bakati anda kumuna maloba siko comme sec mais kuna na libanda donc ba bis na portugais ba benga bango ba poète na français ba benga aza poète poète ça ba poète na libanda so bazwela moi cinéma lobo mbali na loba mama zokamwa bo banda na kota na ndaka kuna osa 17 ans de mariage o mona na yoka kango lisusu te papa pe lobela na ta papa pe na biso ba mama donc pour l'exemple maloba tolinga ba simba tolinga geste ya mbongo ateza ya mukie mais tolinga ngo mo sata za mbongo metango mbala zobima abipesa nga mbali kutabi zo 20 wana bakisa et ça la bien oye okoti a chérie ça va olukata kombo moko Dès la benga alors le bangote. Et ça la bien. Mais ce qu'on banda mama zana ndaku do malobeka ko mena libanda mama yoka mubali nokuna. Eh! Donc so mama loba ko ba jeune ba zozo bazo ngo pana ye. Parolier. Donc papa zoka mama zoka mo parolier ngo za nini. Pona série na ngai tant papa olinga ngata musuna be na ngai likambo ngo te mo wana parolier. Mais na bane ko yoka maloba wana. Siko banda na kota maloba ngo ikauka. Donc comment dit ya bakoko tanga bakoko do ayeka ka mati ayeka ka le ayeka non eza bien te tolinga maloba papa na ngai ya mo se momoni aosenga pardon te po munoko mbebono soki lole mono ekauka na maloba ato saleli kama ko senga pardon te po azomo anelo motete lelo lobani loba bien papa na nga zongela maloba no mone moko ko aosenga pardon na makambo azo sala yo amen amen amen. Ephésiens le bina biso to limbisana to ça donc ngana problème ngoni o kanda libela eza nini siko yo moko se bloqué problème biso yo pardonner t'es pas pardonner oté siko zo sani et puis tu sois ça la guerre on laisse nga conjoint na pardon à quelle église
on nzambe limbisa ngai ti kasi on to tang na non pardon faut que pas mutoyo osali na ya to tang na Matthieu 18:15 faut qu'il ne pas na ye soki ya boyi ndeti biso na ba couple soki couple un conjoint boyi ndo luki parrain soki bozana ba parrain boluki ba parrain tala likambu ekomi biso na niveau boye na ndako so ba parrain ba kokite bokina ona basali na nzambe ya ontato ba keto kepa nzambe mais ça m'a bêté papa ya mo si bozola na so pe bo moni bo luka na bino basali na nzambe avant ça m'a bêté mais tozolo baka ndengi bible eza oluki ye conjoint na yo papa limisanga mama limisanga likam na salaki aboyi nde oluka parrain mais ya mo si ko boya te papa nanga ko boya te muninga comprendre na des chroniques ba bisi biso soki muta comprendre wana nzambe kuta zoloba nzambe kuta bingana ko limbisa et ça c'est ka o comprendre o sali ba principe ndenge ya lobi o mikitisi o luke longi na ngai o se retourner na mabe yango ngai nzambe des chroniques 7:14 abe ça c'est ka o comprendre o mikitisi o luke longi na ngai o pesi mabe yango mukongo verset la psa souka to souk c'est la mwana des chroniques chapitre 7 14 bino bina biso awa alors si mon peuple ce qui est évoqué mon nom ce qui n'est pas oyo et dans la vie la combo la simili emikitisi prie ebondeli cherche ma face eluki elongi na ngai il détourne de ses mauvaises voies mais opesi mukongo na likambo wana je l'exaucerai des cieux à partir ya likolo na koyoka je lui pardonnerai de son péché mpe na kolimbisa mabe wana et je guérirai son péché na kobikisa ngo eza libala na bino o nzambe alobi na biso eza mboka lelo biso towana na sekele ya libala nzambe abi na kolimbisa na kobongisa na koharmonize o eza couple na bino yango susi ya ngai na évangéliste mabu ke couple na bino ezala harmonie couple na bino ezokana plaire ndenge ezalaka na ebandeli couple na bino ezala exemple epesa exemple ndenge bango balobaki na Esdras biso tozala na nsima na yo doki bazala na nsima na bino balanda couple na bino bazala lokola la reine ya Saba ayokaki sango ya Salomo abina kokende na mona ndo batu baya bamona couple yango bazotanga eloko ni basalaka ezala bato batamula na couple na bino bato bosimbani eza babete oyo bapesani bizu eza mwasi na aza mobali na yo papa sikoyo bakuple moso mama mwasi 5 metre mobali azoya epui bazalaka na telefone alobali na feti moko avandi na mesa a moko akevana na f donc mpo balakisa oke wana mwasi ne epui bato mpe balinganga te olakisa mosapi ke wana mobali na ye baza kandakanda nde pape lobi deja do kandakanda eza bien te tosuki na verset na biso na 2 Chroniques 7:14 donc so tocomprendre tolimbisana tokobondela mpona tina na émission tosilisi kosala lelo ya pardon ndeko olandi biso vraiment nayebi nzambe alobaka te ta mosusu ti siko motema no ya makasi me tokobondelaki nzambe akobuka mitema oyo ekangaka makasi lokola kayu po eza kere moko eza pense modiabe azoya nango po ampeshe yo okota royaume mpo bato bapardonaka te mama bazala problème na royaume mpo na royaume nzambe mama donc bato bakota na royaume bato bapardona biso balimbisa mama likambo eza impossible ka nzambe ezaka possible pa nzambe ndeni akolimbisa akolabisa mama eza impossible yango wana tozolobela awa tolingi pardon tokota nouvel an nzambe bazala bana moyo ya mawa te tolingi bana bakola lokola bafrere bazalisema mitema bamona papa na mama ntango nyonso na esengo yango ezolisa pardon oyo eza teme na biso ya suka ya décembre oyo topesi chance na bandeko nyonso bakoki kovoyage misu toza na tante ya koya kaka yango wana oyo eza teme na biso ya suka na Congo Moklisto toandoleka sikoyo na Facebook na 3 semaines oyo toza na yango toboleka na Facebook Évangéliste Maku po ya mwasi ozwa temps ya kobongisa veste papa olata le 31 papa pe ozwa temps le 25 ou lobby biska ba invité bino on tikita wana meto lingi tozwa invitation ya biso. Merci l'homme du troisième ciel pasteur Léon Kakouj na Goloé Zamba pambola o papa biso basana nzambe to liaka mama amen biso liaka na biki Zambe ako fond la porte belé amen 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 donc
tobi bolimbisi na ndeko papa ya mwasi o vraiment muteme sali pasi obi ke bango bazomona baza bana nte to za bandeko na yo to benga na to abana tata moko bana nzambe to abandeko na yo do soto ekoloba no poza ndeko na biso so zaki ndeko ma mutu musuto ngato lobate ya ngwana bolimbisi na o esaki o pasi eza biso te meza bible limbisa biso zo ma place na motema no o limbisa biso to za spécialité présence na bino esaka biso esengo pe makasi to bondeli pona nzambe a restaurer ba couple bandeko nyonso basenga pardon te afin que nzambe bible toutes les caisses sont entre les mains de l'Éternel nzamba simba mitema na to bondeli Zambe na pusani epai na yokolo nani oya koko lembisa mitema oiza makasi lokola kayu Seigneur bato balapa ndai eloba na sala mabele nga na kolimbisa ye mais pendant que na sala mabele mutu oza na conscience te kolo Zambe nous faisons les choses tant que tu es vivant Zambe nazotika bandeko oyo nyonso Zambe bazala ba problème ya pardon na sala maboko na yo simba mitema Nzambe na bikamwa surtout ba couple oyo Nzambe baboy ko se pardonner Nzambe loboko na yo sembolama ndenge sembolama kina mboka na Egypte Nzambe moto moko te ako résister et pas loboko na yo sembolami esprit moko te Nzambe ko résister et pas loboko na yo telemi nazo croire que Nzambe motema moko Nzambe yozo balwa na ngambo ya malamu na ngambo ya pardon na ngambo ya ko senga pardon pe na ngambo ya ko recevoir pardon na komona pe to ko yoka ba témoignage Nzambe nazana kondima eke ba couple a restauré avant décembre et si la Nzambe problème utaki mosika bazaki na difficulté mais Nzambe na croire malobano eza solo peyo za solo nazala kondima Nzambe to ekolobela poko na lelo yawe tikete o libérer mitema Nzambe yebana na Nzambe lokumu kembo pe masanzoli ezonge pana yo bolamu na yo continue kozala na kombo na Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu. Shalom, shalom. Vraiment merci. La présence na bino. Merci. Biso to sanganaka na église la puissance divine to na Plagestown na Dublin na mboka na Irlande. Esika ozali Luka ozala ensemble Bible beza mala mi bana nzambe komela ensemble koyoka liloba na nzambe. To pesi bino mbote. Bye bye.